Abini singa Nabini mabine zanga lo yemo yawe Oh botika ngai na yende la Jésus Salate Yesu Olamu yo Osalela nga kobanda na bota makino lelo Natali bapasite Natali bolamu na yo pe natangia Yesu alokotinga Asokolinga Apesinga sika liboso na ye Yesu Hallelujah Abini singa Abini mabine zanga lo yemo Yesu aseki singa Naseke Abakisi apeti akoseka yawe Botika tika ngana yeme la Jésus Kosomba ngona mota nini yango Sikoma kobomba ngondenge nini kuna bilisa yango Kuma sije ya louange na yo Yesu Osala ndenge okomi singa Tala tala Bema na zanango Eute pana yo Bien papa na ngai. Komo na nga ma Gertrude. Azali mwana na ngai donc na deja obe nga mama leki. Nga leki ya mama na ye. OK. Quiz filmer oh papa. Est-ce que ça a un peu goût? Ah papa. Oh eza oh bato ba simbi on ba maîtresse. Bango ne ba simbi yango. Oh mutapa pa ba simba yango te. Ah oui, biso ba maman neto ebi bo pourquoi pas et moi. Biso ba maman neto la kisaka e. Okomeka papa. Papa, neti na sauter na mwana na sauter. Apeti kuta oli ezate. Da mwana sina tonde na ngai. Ko somo. Maman na mwana nga na Dej na papa na ngai. Félicitations. Tara biso ba maman na biso nyonso ba alliance na misapi oye bien maman pe to lalité ba leki no na sima ba Hollanda de bo vanda bien maman to yeki RDC ye baba semeki na yo yamba bango bien minu libanda de biso to yamba ka bango donc biso de fête salati yo mo yebi donc biso pourcentage likolo litoko donc maman vanda bien yo mo yebi sourire na sourire Mama Boni. Kitoko makasi papa na ngai. Ngaka ma Viviane. Ma Viviane bwanda ina maana deja. Wana base. Leki na nga, base leki na nga penza wana mwana leki nyonso na sangisi. Ngo base mikolo. Nyonso bato tunaka base.
Comment dans le lobby bosso base. Donc base. Maman, mbinzo o soko liango na kasi o lukaka su mutu sa se lombizo tinda ka suka basongla hotel sa lombinzo ko papa ka ndio lobi en tout cas donc akutinda su bande kona ngai bo luka kaka na ikolo wana bo bala kaka po mbinzo wana somo en tout cas félicitations Nadège ngama Viviane kane oyebi na bo manzoto pona yo talaka yo monde na osala nada omoni pona yo na bo minzoto moko yebi base yebi sasa ok. Bonjour papa. Kombo na nga mama Del. Aza mwana na ngai, mwana grand frère na ngai. OK. Nga tanti. Oyo tilapia tanti. Toto tilapia. Tote mongusu. Bisa cher. Mongusu amai. Kasi. Bisa cher ouais. OK, olobi ni po ande kona desa pa tshombo tala. Na hivi tu tena lobani. Na pesi na nzambe merci. Ndenge akutisi bango. Asali ete basangana. Bakoma mutu moko. Ndenge pe mwana longo lisosoli. Na deje na lati liputa. Na lati. Donc alati singa ina lobani. Na sengo. Tata tata mwasi na lati. Na lati ya tata mwasi. Langa moni pe nazo zika. Na sisi boye na ngina sa pesu makaya. Babu kilo baya balia kitoko. Ne balia kimbaleleka. Balia kitoko penza. Fami tunisama. Komi tunisama na ote place osali balia kitoko. Mbote papa. Nada za mwana ya nanga propre. Biso mama na biso to abana njili. Ngale kya noko Saulu, le kya noko Saulu, mama le kya Fosine. Mwana njili. Biso bana njili oyo ka ke to mama le kya biso do njili biso yeyo. Quartier 5. OK. Pemena la njiloise. Lelo awa dozande libala ya sernaso. Tika noko plaisir andonga biso kobalisa na kobalisa. Oh biso famille ki andanda donc ndeza boye tour euto le katozu bilamba libala pas même un mois. To tsiko tozu su ya nada donc tozo sepela. Na yembe ekutu nzembo. Lelo esingo katina libala utawana se kino na lola mande komi bale balingani ya solo matano na nzambe pona libala lelo esengo katina libala utawana se kino na lola mande komi bale balingani ya solo matano na nzambe Bosembo Manada onyo so ba mama na yo alo ngina mama nada alo ngina manada Tosepeli Twaki bana lobi
bienfait. Oh, Yesu alinga ngai, apona ngai, apesi ngai esika liboso na ye. Yesu asekisi ngai, naseke, abakiseli ngai peti akoseka ye. Oh yeah, Yesu masi abinisinga, abinisinga, nabini mabine zanga loyembo yawe. Oh botika ngai na yendela Jésus. Osala te Yesu olamu yo osalela nga kobanda na botama kino lelo natali bapasi te natali bolamu na yo mpe natangi yango. Yesu alokotinga asokolinga apesinga esika liboso na ye. Yesu aleluya. Masi abinisinga, abinisinga, abini mabine zanga loyembo. Yesu asekisinga, naseke, abakisi apeti akoseka yawe. Botika tika ngana yemela Jésus. Kosomba ngo na motani yango sikoma kobomba ngo ndenge nini mpona bilisa yango ekoma sije ya louange na yo Yesu. Ozala ndenge okomisinga talatala pema naza nango euti pana yo. Bonsoir. Avant toute chose, je voulais que nous manifestions la joie parce que c'est une cérémonie de joie et non de tristesse. Est-ce qu'on peut faire du bruit ce soir? Du bruit pour le Marie. Faites du bruit s'il vous plaît. Faites du bruit pour le Marie. Faites du bruit s'il vous plaît. Manifestez la joie. Manifestez la joie. Manifestez la joie. Faites du bruit pour le Marie. Soki moninga bali. Soki moninga bali. Chers invités, nous sommes dans la joie de nous réunir à ce lieu ce soir. Nous voulons rappeler juste et Madame Nadège que nous aurons l'honneur de présenter dans quelques minutes qui suivent.
Mais toutefois, je vais devoir vous présenter les programmes de la soirée. Chers invités, le programme de la soirée se présente comme suit. Nous commençons par la prière, car nous avons l'habitude de dire à tout Seigneur, tout honneur. Après la prière viendra le mot des circonstances et la présentation des lauréats de la soirée. Après cette présentation, nous allons suivre quelques exhibitions de quelques pas de danse par les majorettes. Et juste après, on va passer au buffet. Et après le buffet, la fête va continuer. Donc, est-ce que c'est Mwezali? Ah, ce qui n'a pas qui n'est pas John, de la famille de Sengo qui s'attaque. Ce qui n'a pas John, de la famille Makolo. Moi. Mais ce qui n'a pas qui n'est pas Nadège. Comme je venais d'annoncer tout à l'heure, nous allons commencer par la prière. Sur ce, je vous prie, avec tous les respects, de vous lever pour rendre honneur à celui qui mérite l'adoration, l'exaltation. Côté les mains, pour la couper ça le coup, mon akoya. Permettez-moi de te prendre quelques 30. Mais toyebi pe ete libala ezali loko ya bitumba ya makambo ebele. Yango toli kosenga na moto na moto. Selon confession religieuse na ye, selon kondima na ye. Oswa ngonga ya kobondela. S'il vous plaît, topesa lokumo na ko ya bongela kembona. Tosala makambo sosima. Tokangi miso na biso abandisi lelo makambo pona bango Nzambe wana a continué à koba na bango. Tobondeli dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Père de gloire. Pambate osama na mo na bon Nzambe na yo. Kolo toye pokwa na lelo kokaba na maboko na yo. Bana na biso, bandeko na biso, John P. Nadège. Kolo na bolingo sukate. La parole déclare que le mariage doit être honoré de tous. Le péché d'Éden, le déluge de temps de Noé, et koka ki décopé pisako et talilibal. Kolo na bolingo sukate. Na bondeli yo na kombo na Yesu Masi. Ce qui péchait à Eden et qu'on compromette l'ibal, Nzambe na lolo. Nguya moko te ya bokeseni. Kouta na libota ya papa, ya mama, na bami, na ba connaissance. Yahweh Nzambe na bikam. To bondele toza la troisième partenaire ya couple old. Kolo yo kamba couple old. Nzambe yo bomba bango. Na sena makila na Yesu Masi. Yahweh Nzambe. Na bondeli lelo ete babota libana bamona bakoko loko na bango bakunda mwana te bakunda bakoko te bakoko loko nde bakunda bango avec joie, car la parole déclare et que Abraham était rassasié de joie. Bien aimé, na bondeli ete pokwa na lelo Nzambe na bikao couple oyo pe bazala rassasié de joie dans le nom de Jésus. Tokabi cérémonie on a maboko na ensemble. Na telemeni nyonso ya bokesi. Nyonso oyo koya na dispute. Nyonso oyo koya na querelle. Na renvoyer au bas de la croix de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tika ete oume l'ensemble kati na oyesika. Na pamoli na kombo na Yesu. Masanga tokomela. Biloko tokolia.
nyonso ya bomoto elongwa tokolia otomoni pe otomoni te tokolia yango te na kombo na Yesu Masiya tokondeli pe na lobi merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Le leke topesi na nzambe lokomo ozosepelisa ngai te. Soki ba musulman baza bapepi ba musulman, soki ba kimaniste, soki ba protestant baza bapepi, soki bana mama Maria baza bapepi, soki ba église de réveil baza bapepi. Sikoyo biso nyonso lokola amen. Nous allons passer à la présentation des mariés. Sur ce, nous appelons Mademoiselle Jemima Maye pour la présentation des lauréats de la soirée. Mademoiselle Jemima Maye, elle va faire la présentation, j'allais dire, de lauréats de la soirée. Mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, bonsoir encore. Bonsoir. J'aimerais vous présenter un petit discours à propos de ma grande sœur Nadège. John Tuyokmo et Nadège Mayeye. Leur date de naissance est notre très cher époux est né le 4 avril 1950. Ma très chère maman, elle est née. Ma très chère maman, elle est née le 21 août 1885. Demandez-moi encore mes amis, mes frères de sœurs, ma famille. Chose grave. Leur plat préféré est notre époux aime beaucoup manger les pondous. Les nakala. Les petits nakala là. Allez, il est fou de ma soeur. Ma maman chérie aime trop manger les kumbois, les Thomson Yakotumba. Avec le foufou de ma Congo. Vraiment. Demandez-moi quoi, mes amis? Leur couleur préférée. Notre cher époux aime les couleurs blancs. Ma très chère maman aime les couleurs bleu ciel. Demandez-moi quoi, mes amis? Leur équipe préférée, notre cher époux et ma grande sœur, ma maman chérie, aime le Paris Saint-Germain. Lui aussi, ils habitent aussi à Paris. C'est tout à fait normal. Si. Demandez-moi quoi, ma famille? Jusque-là, ils n'ont pas encore mis beaucoup d'enfants au monde. Juste 2 petits bourgars, 2 petits mignons, 2 petits neveux, trop gentils même. Au nom de Jeffrey Chiombo et Chiombo, nos petits neveux. Présenter le parent de notre très chère maman, grande sœur au nom de Nadège Chiombo. Maintenant là, j'ai besoin qu'on puisse voir le papa responsable. Le papa, oh la saladien se peut bêter les lots à comme on a Paris. Photo monaïe. Après tout, à saladien, il faut l'honorer. Maintenant là, j'appelle le patron, le monsieur Taboufou, les boulets, les
Maintenant, et vous faites comment nous allons présenter le père de notre très cher époux qui nous a laissé des années écoulées, on ne sait plus les années. Il s'appelle Métitiomo. Mes très anciens amis, famille, si nous pouvons nous lever pour une minute de silence. Nadège, il est Moulouba. C'est-à-dire Nadège a Fandi. A dit jamais à côté de famille présidentielle. Acclamez pour la famille présidentielle. La famille présidentielle. Présidentielle. Yamabeki Chilo. Donc Mikolo, à ta commune dans la manque, tu manques. Ce qui est la famille présidentielle. Chers invités, sans abuser de votre patience, je vais devoir appeler le majorette pour exécuter quelques pas de danse. Le majorette sont là pour exécuter quelques pas de danse avant les buffets. Makanisi malekimaki Kujabutu nalalake Sebo ya kokanisa yo Bunanaka Naye awaka foto Sebo sala sheri Bonayo Yo
Muchina chadikenga baka balola kaninga ninga kakeni bukola tonkupala kwa Yesu ikenga kakeni bukola tonkupala kwa Yesu ungezele pipa yaza pipa Yesu weba 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 Comme une nouvelle créature, les bons poteaux, naleki kati na mai, naleki kati na moto. Maya meminga ito, monge meminga ito. Ya wasaringa bolamu, ya wasaringa ya Yesu, ya saringa bolamu. Yesu nanga Yesu ya saringa bolamu. Naleki mingi kasirero ya saringa bolamu. Oh ya Yesu nanga. Oka usipisole tanga kina kuse. Opesinga pongi yolongoli besoni. Opesi kimyoyo mokirele mana. Obakisi esengo na yokoleka. Obimisinga ina saliburu ya kufa. Ozimikuma nga omemi yango. Olatisinga ilambe bongi nanga. Osuki wana tobakisi kembo na yokoleka koleka koleka nzambe nanga. Ya Yesu ya. Je vis au-dessus des inquiétudes, au-dessus des soucis. Je suis libre en Jésus-Christ. Ozipa bolumbu nanga
yo yango nazangaki ya kolata otondisa libumu na ngai Yesu yango nazangaki ya kolia nazangaki te pana Yesu nazangaki te pana yo yango Dawidi aloba uta botamaki no akola amona tie moyenge benyakelela ngana kelela kite ya 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 Yesu salinga bolamu ala tombodi yo ya ya salinga bolamu ya ya Yesu ya ya rangake ya salinga bolamu oh Yesu rangaye naluka kipeli sungi ya mokili apusinga mosika balobi na kokite nakoma kipesi je ya licholi nyonso mpona bilaka na yo otalinga na miso ya ngolu mokelinga yebi valere eloko na ye naza motuya na miso na yo papa tala yo komisinga ye bato batalinga bazokamwa eza nini yango omemi mikumba na ngai okomisi ngai masiya nango okomisi ngai soki batalinga bazokamwa eza nini yango Yesu okomisi ngai Samba Israel Yesu okomisi ngai Masia kutu mwajikushi ya benaisa yele mujikenga to tujini jijingani jinsanka ni bwimpa bwa bana beba mujikenga jabu bakabiki la Yesu wakabatumina ji chakabasumbila nyonso bipa Mais la côte passée n'est plus qu'un. Je dois dire de retour.
tozangi dema bakasi tokondi basouvenir tozali na pongi na bisisela ntango etana mbongo koyebisa ata na mbeya kupa nazali nosante okoyanga ekongenge te mama kotinerenga liolesoma
Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision à TNT, décodé à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimenanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodoy, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV,
tout le monde en parle. Je vis au-dessus des inquiétudes, au-dessus des soucis. Je suis libre en Jésus-Christ. Osi papa lumbulanga yo, yango nazangaki ya kolata. Otondisa libumulanga Yesu, yango nazangaki ya kolia. Nazangaki te pana Yesu, nazangaki te pana yo. Yango David aloba uta botamaki no akola. Amona te moyenge benya kelela, ngara kelela kite. Nalukaki pe lisungi ya mokili, apusinga mosika balobi na kokite. Nakomaki pe sije ya licholi, nyonso mpona bilaka na yo. Otalinga na miso ya ngolu, mokelinga yebi valere eloko na ye. Naza motuya na miso na yo papa tala yo komisinga sans souci. Bato batalinga bazokamwa ezali nyango sans souci. Omemi mikumba na ngai okomisinga sans souci.
balisa yele mujikenga to tujini jishingani jinsanka ni bwimpa bwa bana beba mujikenga jabu bakabikila Yesu wakabatumina ji chakabasumbila nyonso bipa ungezala bipa Yesu bipa Yesu Muchina chadikenga baka balola kaninga ninga kakeni bukola tokupala kwa Yesu ikenga kakeni bukola tokupala kwa Yesu ungezele pipa nyaza pipa Yesu Libosona ye Yahweh Yesu asekisinga naseke abakiselinga petia koseka ye oya Yesu Asi abinisinga